Mbote lisusu bandeko balandi ya toko mwa pindenge to mesala ko kutana biso na bino contrat signa malgré toujours de sa période moko na kisasa wa. Ce qui muta ko consolate na miyoyo mwari muke. Donc eza période moko to éviter eza coronavirus eza version mususu ya épidémie ebimi et que ba congolais to ministre santé aza ki di bato ndenge ni to éviter parce que congolais nyoso so kazo tout c'était na papa mouchoir na maboko rime na zone. Donc ministre santé la nena biso ba congolais éviter puis de même zongi lisusu to lolenge nini mikolo lobi moleki na plateau awa na yambaki bandeko Filemon ndeko na ngai Filemon na ndeko na ngai Pablo ba se présenter ki awa na plateau na ngai ba loyi bazali ba cousin direct ya notre concert. Journaliste munene mo palisa munene na mboka na biso Congo na kombo ya Mami Ilela. Na tunaki bango mituna makambo ekolobawa. Eza ya solo bozu yango wapi? Ba pesa ki ba preuve na bango balebele makambo sika ba loba. Na yebispe bango. Maso que so la biso na bino eza évangile te. Qu'est-ce la amen? Ndeko pe mususu sur la version contraire alors on sa version na le lenge sengeli. Ndeko le bagage de Fandi na connaît le bien numéro 1 Maître Kazadi Michel. Maître Kazadi Michel a eu la plateau na biso à lobby ngai nazali avocat ya ndeko na biso Mami Ilela. Na ko pesa mo muke makambo na nzela ndenge sengeli makambo ndeko ba lobby ba beti mo muke à côté. Mais awa pesa parquet ni tribunal. Mais biso na bino tozo la de makambo te ba ndeko makambo zo lekela. Nanda ko lo ba solo ne pas ko kokosa. Mbote maître. Mbote ndeko journaliste. Boni santé. Santé zali malamu kaka moi kokoso ya grippe nengo lobby mais tozali malamu. Tozali malamu ngai ndeko Didier yo maître Michel ngai ndeko Didier Kiko. Ndeko Didier Kiko ngai kombo nanga ndenge na yibisio nazali maître Kazadi Michel nazali avocat inscrit au tableau pour la cour d'appel de Kinshasa Matete. OK maître Michel. Oui. Ulandaki miso nga naboke binyoso tu. Balobi ndeko nanga Filemon na ndeko Pablo o batelema ki place au telemi wana bale bazali ba ndeko direct ya client na yo ba ko déplorer parce que business to yebi ngai na yo to ko sabina ba madame to sana bana papa ni osa za rasura sobi biloko na ye eza na bana na libota na ye bango ba ko déplorer na plateau ya boni ya bango papa akufi bango batie bango musika na liponga papa na bango même la fiche parcellaire bazalaka bazali susute yango le meilleur na plateau oyo ya biso ya toko télévision met malobise pana na tondio mingi ndeko journaliste na ndenge opesinga etele na yo pona ya koloba sembo parce que ba congolais mingi ba meseni kokosela batu makambo akomona mutu azali asala keseka boye ata na kati ya libota batu bako finga ka batu ayi kokosele makambo na etando ya télévision oyokaki yo moko na émission wana batu wana bako sala kaka awa te na etando na yo bazali na yo babengi réseaux sociaux bako fingaka bako cholaka bako le makambo ya lokuta mingi sur cliente na biso Mami Ilela na mama waye na bandeko ya ye mama waye Marie-Thérèse Boluka boyoki bato wana batangi ye na mabe manso nyonso wana ezali lokuta yango ataka avocat na ye Mami Ilela na madame Boluka mama waye na bandeko na ye basengi nga na ye kopesa droit de réponse ndenge mobeko na bino ba journaliste lobby na kopesa droit de réponse na loba sembo na o nyonso lokuta wana bandeko wana ba yikoloba yango wana na ye na etando na yo o koloba sembo na ba o bandeko na ba lobby oza avocat munene pa mboko na biso kongote azali avocat ya matete bandeko bazolanda yo awa ndeko yo moko lobozo loba sembo na kolobaka sembo na biso tokomi wapi na ye tokomi awa po toloba sembo toloba sembo maître bandeko ba lobby boyi ndeko Filemon lobby boyi baboti bango misatu papa na bango papa yala ayebani mingi na yolono wana papa moko boboto azaki na bana na ye misatu
papa akufi bana pe bakundi papa na bango bakotise bakundi papa na bango papa azalaki tout le temps na bana na mwana moko misu bazali na poto o a poto chaque anniversaire bana ko sinya papa moloko chaque fin du mois bazo sunga papa o pas azalaki awa chaque fois abana ko tala papa na ye boni papa akufi bandeko bafandi bozalaka bien alobi yango bozalaka bien ekomi fiche parcellaire bima boye komba moto mususu bo fa na réunion ya famille bino bozo na parate ndeko filemo eza grave alobi ba pesi ngai mibeko kena ko koma les ressources na lopango na biso te yango yakini etando ikia Maître Michel Kazadi omoni ndeko oyebi mami il est là bien oyebi mama Boluka Marie Thérèse bien oyebi libota wana yo moko na landi na émission wana oyebi na yebi batu wana malamu otika jamais koyoka bango na makambo ya kokosoto ya nungu oyebi mami lela malamu mama Boluka aboti bana na ye nyonso atangisa bango bana wana baza ba responsable oyebi monsieur Fekele Philippe po batangi hier azali avocat to prêter na serment mokolo moko mais nako yebisa yo bato wana baza na lokuta otuni bango bayebiso ke papa na bango awaki avandaki na yolo ta papa na bango awaki azali tata na bango to boyi te basalela o nyonso balobi awa ezali droit na bango po eza tata na bango o ya boti bango moko kutu ayebisi yo ke tata na bango asaka bwanaki na mama na bango o wana lobi atangi bato awa na ndeko na ye Medi Makengo oyo batie mutuli konzi akofingaka bato na ba réseaux sociaux mais tokokebisaka ye parce que mobeko epekisi yango tokokebisaka ye ezala mbala ya suka mais parce que nakoyanola na motuna na yo bango nyonso misato bakeba parce que tokotika lisusu te il est là na mama wa ye na bandeko ye bakotika bango lisusu te kasela na Etienne soki yo mwana okuti tata na yo aza na bandeko te tata na yo aboti yo aza na baninga te liwa ekangaka bato nyonso ezwi likama wana ezwi tata na bango oyo Medi wana akofingaka bato na réseaux sociaux oyo akokosaka makambo bazalaki te babengi mama Boluka oyo aza grande sœur ya tata wa bango oyo bayebi bango bavandaka bien bango moko oyoki bakobenga ilela ke ya mami ilela ayebi te matange ye tata noko ya ilela leki ya mama waboti mami ilela akufi yo tozawa soki leki na yo akufi donc bana na ye bakokunda bakosala matanga yo ya na bango yebi te yaya aye mama Boluka Marie Thérèse mama o aboti ilela na bandeko na ye aye po ayeba leki na nga waki tosala nini tokunda ndenge nini ndenge basali réunion de famille oyo balobe awo akufaki le 25 septembre bango moko balobaki le 25 septembre grande sœur ya tata oyo ya bango kombo na ye Marie Thérèse Boluka oyo nauti kotanga aye babengisi bandeko nyonso ndeko na biso awe tokende kotia ye na morgue ndenge basalaka yo moko oyebi ndenge basalaka babandi kosala sinsani bana wana baza na mbongo te bana lomeya te bayebiso yake bakozelaka ndeko na bango ya poto entre mwana akozela na yaya ezali droit ya bango ke bana bakokunda tata na bango me ndeko na bango ndeko ya tata na bango mpe azali wana baye bango nyonso bayebiso bavandaka na libota ole tozela ke mwana na biso atinda basali sinsani ndenge basalaka awa mama Boluka nde likonzi ya famille yaya tata ya bana wana basali matanga bakundie le 4 octobre donc pour na bango il fallait bazela po bazana ndeko na poto aza milliardaire ombongo basali ka weza ya kokokate bazela o wana mwana muke avandisa ba mikolo nde esika likambo libandi yaya ya mowei oyo azalaki na ndeko na ye na bandeko bazalaki awa bango moko bareconnaître basalaki réunion est-ce que basali réunion lisanga balobi tokunda le 4 octobre o mwana wana kofingaka bato Medi wana kofingaka bato na ba réseaux sociaux
alobi te bazela ye aza na 4000 euros esika likambo libandi wana tata mwasi na bango alobi bino bokosakanela nga aza tata na bino mais aza ndeko na nga aza leki na nga basali matanga eleki likambo ata moko te ndenge balobi ke toyoki kaka communiquer mami lelo aza mopanzi sango ayebani na bato noko na ye akufi apesi communiquer ndenge badeside na famille il fallait bazela medi mpo ye aza na poto mpo azwi mokanda avandi na poto matanga eleki sans problème te matanga eleki baye kosala lisanga lisusu ke ndenge ezalaka après matanga bato basololaka bayeba mowe aza ndenge nini akufaki ndenge nini moto akolobaka makambo wana ezali mama Boluka ye nde likonza ya famille yaya ya oya waki baye basali réunion po basala 40 jours oyebika ndenge matanga na biso ya baafricain elekaka après 40 jours bayeba likambo nini elekanaki kaka mwana wana medi na baoyo wana otunaki bango ke information ozalaki na yango parce bakokosa droit ya kokosa eza autorisé mais kokosa ezali mabe bana wana lelo bakolobaka ke baza kosokipe na tata na bango lokuta bayilela wana na ya waki mama bayile nde baza kosokipe na ndeko na bango liwe ezwaka mutu nyonso mais kansela na tienne oya waki apema na kimia mais bana oyo aye baza bana mabe nakolobaka na yo baza bana mabe bazali bana mabe babandi kofinga tata mwasi na bango babandi kofinga yaya na bango kalinga botola bango biloko nini likamone libandi kaka matanga esili 40 jours esili tata mwasi na bango alobi tozela 40 jours esila maonyonso totia yango na kimia mutu na mutu azonga esika na ye babandi kofinga na réseaux sociaux babandi mafinga koyeba kutu teke aza tata mwasi na biso nako épargne na ba détail bafingi tata mwasi na bango bafingi bana na ye bafingi il est là surtout parce que aza mopanzi sango basali ba numéro na ye bati yango esika nyonso soki likambo eyeli lelo mami lelo na mama wa ye ezali responsabilité ya Medi Makengo ayebaki ata aza na poto bakolanda ye na mobeko oyo ayaki awa batie bakaliko batie numéro ya mami lela numéro ya moto ezali privé ke moto amoni mami lela abamba ye mabanga aboma ye mais bakeba na ye kokebisa bango ke mobeko ezali tokolandelaka bango soki nasilisi droit de réponse ye nakolandelaka bango bazusi bakosambisaka bango oyo azali na poto ayebake tokolandelaka ntina poto ezali lola te na bareseau sociaux ekosa ye te nazongi na mutuna na yo ntango ekomi baye kotala mowe atikaki nini atikaki lopango wana ya yolo bon volontaire mowe fiche parcellaire oyo batangi fiche yango oyo ndeko journaliste okotala fiche yango oyo fiche yango wana omoni ezali volonté okotia na kombo ya bana na yo okotia na kombo ya ndeko bango moko balobi awo volonté papa soki atiaki ayebisaki biso ke mami aza yaya na biso nakoki kotia ye mais nayebisi bango deja ke mami aza intéressé na lopango wana te aza kutu na posa ya lopango wana te soki tata na bango atiaki ye na fiche ezali volonté na ye mais omoni wana omoni amitie ye atie na bato ena na fiche yango oyo mais fiche ezali nini parce que nga naza avocat ifo na éclaircir bato na éclairer esika oyo ena fiche parcellaire eza nini fiche parcellaire ekozala un titre pour moto akoma propriétaire parce que certificat d'enregistrement ekokomisaka motu propriétaire ya solo biso nyonso oyebi yango mais fiche ekoservir mpe ya identification na quartier mpo moto ayeba esika avandi bato nini bazalaka wana ezali volonté oyo awe tata na bango mais bango bayebi te ndeko journaliste certificat ya tata na bango yango oyo esalemi na 28 janvier 1994 kombo Mondieka Eyala Léon ye moko na kati ya titre omoni titre certificat yango omoni mami ilela wana bakende koluka esika certificat tata na bango ezali yo omoni komo ilela wana certificat nde
et kosala ke moto azali propriétaire na lopango wana tanga adresse mpo nini kosakanelaka bato lolenge wana kofikaka mutu parce que azali journaliste mabe asali mpo azali journaliste na ye tnc kofinga na bareseau sociaux kofinga mama waye kofinga bandeko na ye et puis soki bayebi te na matanga ye na ntango basisi réunion ya famille mama boluka oyo azali tata mwasi na bango na kati ya lisanga ye na Filemon eyala azalaki moto aye kokosa koloba lokutao bapesi buku oyo ya lopango oyo ezali na kombo ya tata na bango na maboko ya Bolowa Mirabo leki ya Boluka Marie Thérèse peleki ya tata wa bango parce que pour na éclairer les sources tata na bango tango akosalaka mosala na ye ayebi ke ya na bango elle est bien assise moto akotika lopango na makapa yakende kolanda lopango na yolo akotika mapango na balimete yakende kolanda lopango na yolo ata soki toza mayele mokete tata wa bango azwaki lopango buku ya lopango alobi peut-être pour des raisons qui sont personnelles yaya bombelanga mukanda moye. Qu'est-ce que vous faites vous les enfants si vous êtes bien polis? Tata mwasi il paraît papa tikela ki biso lopango buku ezali na maboko na yo batikala jamais koya babandi kofinga tata mwasi na bango la jeter en pâture batiki tata mwasi na bango te oyo azali mukole moseka na tata na bango babandi kofinga na bana na ye mais biso toye koloba sembo omoni nyonso tolakisi yo omoni wana ilela azali na posa lopango mama na ye aza na posa lopango aza na posa lopango wana te aza kutu kuna te mais toye kokebisa bango ke ezala mbala ya suka pour cette fois-ci tokotika te tokolandela bango na justice baya koloba makambo ena soki ilela ayebisa ye bango kaza na posa lopango. Ok maître okoki korépondre so na mituna na ngai nazali esika awa mpona korépondre yo na mituna maître nalandi exposé na yo malamu ndenge oyo yandoli biso bandeko mpe tu bakolanda biso ensemble dossier oyo opposé mama na ndeko na biso mami ilela ezali kosopose te bongisa lingala na yo kosopose ezali eti conflit ezali te balingi bamisala na kombo ya mama Boluka pe ya ilela conflit ezali te ezali tozali na libota mama ya bailela azali yaya ilela baza ba cousine ya oyo baza ba nièce ya tata ya bana oyo baya koloba bilobelao de baza ba cousine voilà yango na linga tuna o répondre na mituna oyo Filemon alobi boy bobandaki malamu na plateau na ngai bino bozwi elongi na ye botie yango na réseaux sociaux jour oyo bozobenga na ye na lopango ya kokota so bakonaka ta lopango wana te ntango ye afandi ye amoni bozwi baimage na ye moto azwaki yango ayebi te na kati ya réunion de famille baimage osikili ya réseaux sociaux na elongi na ye ke aza explicité na famille ye akokota so bakolo na libota wana te na ndako papa na bango te nde ye asalaka appel na bandeko na ye alobi o touti kofanda na mama na tata mwasi osali réunion malamu mais na réunion wana eloko na regete tata mwasi aye alobi tofanda na boyi bato bafandaka chaque jour mbongo ezali te moto akufi atiki biloko malonga te balingi tofanda tokabona a bonne et due forme nde tata mwasi apimisi buka lopango apesi mamba moko ya famille atanga na mikanda oyo opesi ngai bapesa le fiche parcellaire na kombo ya moto oyo bakomi wana baremete lopango abu makambo esali esila moto amonaki na esika na ye nde na document oyo ebimaki ntango bazali na réunion de famille wana ebimbi ya kombo ya concert na biso ya mami ilela voilà c'est monsieur Filemon qui parle yango moni ya asalaka appel na bandeko na ye babi oh oui aza ndeko na biso problème eza te mais boni ozasu musika ya ndako na biso plus problème ekomi yango wana avant maître nakoya nola na esika wana omoni alanga nzembo moko yemba boye lokuta ezali na nzela moko ya mulai mais sembo yaka malembe ekomi balobi ke baza na kati ya lisanga amoni elongi na ye na ba réseaux sociaux yango abengi bandeko na ye au secours maloba na ye te na ndenge mabe yawe ndeko ndenge tozali awa tokosala émission ezoleka en direct te
soki moto atie yango na réseaux sociaux yo ndanga te totie bazali na preuve nde esika wana to bakoloba yango epa bazuzi esika na ta tokende kosamba bakolobaka yango malamu liboso ya bazuzi parce que balobi mingi tovandi kima tobi baza baleki baza bana totika bango me balobi mingi bafingi mingi tokotikaka lisusu te bakolobaka yango liboso ya bazuzi po tokotika lisusu te ndeko azo affirme ke na réunion ena nde balobi ke moto aza na kati ya buku nde bapesa lopango azali na preuve ya maloba mana parce que awa balobi basalaki réunion te olandaki ye oui. mais comment en même temps azo na réunion esalamaki babimisi buku ya lopango omoni ke bato aza na bapréméditation na bapréjugé nani akoloba ke oyo ezali bana ya ndeko na ngai eza tata mwasi na bango soki tata na bino azali te ata na kokende kosamba soki bozali na acte de naissance te soki bozali na preuve ata moko te liniki moto akoloba ezali parent proche parent mais proche parent eza tata mwasi oyo bakofingaka maître na bidiso toyo baboyawa ndani aza na droit kata lopango wana parce que bango Magui Medi Filemon aza na droit okoma na lopango te sur base ya quel document maître yango ndezo pesa moto surtout balobi ke baza bana yolo te oui nani apekisi bango kende pate eza lopango ya nani eza esika ya nani balobaki eza epa na bango esika tata bango awaki no matanga ezalaki wapi na lopango ena no otunaki bango bozalaki malamu na tata na bino azui motu moko ayaki na yawo te nga nako affirme azalaki boye tozali boye mais otuni bango te papa alobaki oyo alobaki papa aza lisusu te awa tokoloba donc papa alobaki na poto esika ozali yo ozalaki te ntango tata awaki oyekaka mpo na biloko ndeko oyekaka mpo na biloko tozala mpe na makambo tolobaka sembo otunaki bango motuna ya malamu apo otuni bango matanga esalamaki wapi na yolo bino bozalaki wapi oh non tobengaki mpo na kozwa mbongo mpo leki na biso aza na poto omoni conception ya kinoiserie kendele toza na ndeko na poto ye efo azala mais ntango papa na bino abelaki soki olandi medi wana koloba na bareseau sociaux il n'y a que des contradictions wana eza droit na ye akundi tata na ye mais likambo nini na mama boluka na mami ilela likambo ya mama boluka na mami ilela baye awa parce que basi na droit ya lopango na bango ndeko nini nani azoloba propriété ya lopango ezalaka na lolenge nini c'est base ba document entre fiche passer na certificat document nini ezali likonzi eza certificat eza na kombo nani tomoni ya biso nyonso eza na kombo ya Monjeka ezali tata banani ya bao bayaki awa no comment mama boluka akopekisa bakende na lopango tata na bango parce que alobi ke tata na bao ayebani na yolo wana est-ce que mambi lela atie bapolisier na lopango bakende kuna bapekisa bango bakende kuna oyo bakotangaka batangi ke moto oyo aza kuna ezali bolowa Mirabeau azali nani papa leki na bango te yenda apekisi bango to mami lela avandaka kuna te aza ata na posa lopango yena te mama boluka aza ata na posa lopango yena te siko nani apekisi bango nde biloko wana ntango tokofunda bango epa basusu baya koloba parce que na etando eke moto akoloba awa balobi erotunaki bango nani apekisi bino bokende na lopango batangi kombo nani batangi kombo motu batangi ata kombo motu eza lopango atata na bango mpo nani bakobangaka okende kuna parce que ilela avandaka wana te boluka avandaka wana te siko nani akopekisaka bango yango cousin na bango alobaki cousin moko ayaki wana Pablo oui. alobi boye toza famille moko tata moko mama moko ya mama ya mami ilela aza tata mwasi na biso mais toza na problème na liboto na biso donc soki moko akufi oyo batikalaka baya kotekaka biloko ya ndeko na bango donc eza dire omoni lokuta moto ayaka akanisaka ke na etando eke ntango kolobaka parce que population na biso ekorefléchir te de fois malamu te bakopesa yo raison nakoyebisa osembo moto wana ye alobi kauti masina ye na age na ye wana akoya koluka lopango na yolo na famille na bango balobi ezali mobeso na famille na bango ntango batangi kombo wana oyokeki ntango ye atangi kombo mama boluka to ya ilela eza bapréjugé na baprétexte mais comme bakoma kosalela yango bongo tokende na bango bongo mais tokende kotala bazuzi baya liboso ya bazuzi baya koloba nani apekisi ye kokota lopango ya liboso
ya mibale ba démontrer liboso sosi ke mami lela yebisa ye bango kaza na posa lopango non na mama boluka ni ne bis mo bulu maître ba boye bulu ngezaka so moto ezali ndeko milinga pe ko bima ya lokuta moto akeko kopelisa milinga ye moko po ya ko bima lokola victime oyebaka te mikande za boka na maître ndeko na ngai na yebiswa wake tellement ke ba fingi mingi balobi mingi mama boluka soso ezalaki ke baza bana bandeko na ngai buku ya bango ya lopango yango yo il fallait kopesa na bana mais bana ba se comporter depuis matanga ndenge ba se comporter quand soso na bango ezalaki peut-être balinga tata na bango kufa ba ya po bateka lopango ya tata na bango mais baluki esika mikande ezalaki mikanda tata na bango na volonté na yebi bana na yete apesaki yango yaya na ye mais na matanga nde balobaka makambo nyonso mais bako bendaka bango bako tiaka bango biloko na mutu mama boluka aza na posa lopango wana te ni mami ilela ni bandeko ya mami ilela baya posa lopango wana te et puis mikanda tolobi awa ke bapesi yango mutu aza na bango moko bareconnaître mutu wana aza lopango na bango non de balobi awa ke Mirabeau aza na kati ya lopango papa leki na bango po mama boluka boyaki buzoba wana bakosalaka azwi buku wana omoni kombo yango wana oui yango certificat original et puis fiche personnelle ça c'est important c'est pas certificat certificat ça na kombo nani certificat yango za monje ka Léon siko ile la yeko sana nini wana to boluka mais olibo sangisa ka dimetre olibo sangisa ko sangisa omo po sangisa mutu il faut mutu aza na botosi tata mwasi na bango azalaki aza mokolo c'est une dame de 82 ans. Vous la traînez dans la boue, kofinga mama boluka olobaki bien nalandaki émission na yo otuni bango totika jamais koyoka bandeko wana na makambo ya mabe totika jamais koyoka bango c'est de la mauvaise foi et de la manipulation kozwa pasi mutu aza na poto azwi réseaux sociaux ndenge bato basalaka awa obandi kofinga mutu sans koyeba so na tieli yo biloko ndeko wana media fingi tata mwasi na bango koki koyeba te afingi mami ilela basalika bakaliko batie na numéro na ye mutu ata moko takondima buzoba wana comme basali bongo tokofundaka bango tokofunda bango na justice bakoya kosamba buku na bango lopango ezali esika wana tosolobi ezali esika tataleki na bango po mama boluka aboyi kokota alobi bana wana basala makambo na bango ata pardon aza nango besoin te tokende kosamba pa bazuzi baloba makambo nyonso balobi wana zuzi a tranché parce que tozali na posa tosunga bango mama wana monike bana bandeko nanga bazali na motema mabe maître olobi awa na émission na ngai ke bino baavoka bosangisaka bobongisaka boni toza biso nyonso toyebi oyo tobengaka biso nyonso toza sociologie africaine biso nyonso tu tozwa oyo tobengaka sociologie africaine maître toza na famille large famille restante iyo oza avocat omoni oyo badi wana ndeko journaliste ndeko Didier okila niveau commune na quartier ndeko Didier yoka badi basengeli ba pardon Didier yoka omoni oyo to bandaki wana mama boluka bandaki koloba na bango nde sociologie te kofanda sa nzete kobanda koloba bango baboyi wana bakena ba réseaux sociaux kobanda kofinga yo ozali ndeko ozana mama oyo ya yo aboti yo omonika mutu moko boye po avandi da poto abandi kofinga mama na yo po na likambo oyo oyebi te oyo ayebi ya tata abandi na kofinga yo okozwa lisusu courage ya kozonga epuis basa bana mike musika na mami lela yango moko yona ba robenga ye yaya mais oyo aza na poto na bandi kofinga akofinga kolobaka epuis soki tokei ata na mobeko tata bango atiki eloko moko wana mutu akoloba ke eloko wana eza bana ndeko na ngai eza nani maboluka te parce que famille nyonso ekendaka esika na ye mais mpo anini bakovilpande mama wana 82 ans est-ce que la intérêt aza na posa lopango na yolo oui balobi yango mpe mama aza na biloko nene balimete est ce que aza na posa lopango na yolo parce que certificat eza na kombo ya tata na bango mutu akoloba ke comme tosali conseil de famille te et puis mobeko elobi soki mowe atiki lopango moko eza bana na ye quel intérêt natulaki bango code de la famille elobi nini natulaki bango soki lopango eza moko eza bana wana mais mutu akondima bana wana ke baza bana eza nani soki bazoyoka nami na bolowa te
est-ce que ce ba okende ça pas maman ba il est là non siko mikanda lopango bango bazongo na moni mettre zo ba makama bien oui bango il a posé problème mikanda lopango place ezali ba yebité bazana doit accès na bango te so bango mikanda na bango oyo bako zongo pas bon bazo mikanda basala kani conseil de famille te conseil de famille faut mais bon conseil de famille que le monsieur conseil de famille il faut salem il faut oya mukonde akosala conseil de famille mais oyo bango bako finga akosala les sous ndegeni nana ko benga ba oyo bazona na héritage po bakende oyo nyonso lobi wana il faut oyo ya mukolo mobeko lobi oyo azali mukolo nde akokambaka réunion du conseil de famille mais na bango nyonso azali mukolo ezali oyo bakofingaka akoya les sous Maître Michel Kaza. Quand on veut tricher, ça arrive comme ça. Maître Michel Kaza dit. Oui, dégoûté. Et là, on est salaki papa a koufi. Papa zakina bananaï. Ya mami lela. Bango bako bengaye. Ngai pina ko bengaye ya mami lela. Mama boboto. Et bandi boni. Moulingeza kate so moto ezana CT. Et là on est se déclenché. Pouf. Qui a monté sur le pan. Oui, ndeko nangai Didier. Na ebisio. Il est là. Azata na posa le pango anate. Je persiste. Malabana ko le baoyo. Soko moni retourna kaye. Je parle en son nom. Il est là, mamie. Azana posa le pango anate. Boluka Marie-Thérèse. Azana posa le pango anate. Balinga kika basunga bandeko. Parce que vous avez le pango un certificat. Vous avez moto apesa ki le certificat wana. Ezali tata na bango apesi ya na ye. Ayebi tina apesa la ki. Apesa ki ete po azwa. Apesa ki po abomba. Mais ayeba ki tende kwa kokufa. Mais bango omoni babandi na baje que tango waki oh biso to lingi to sala boye. Bobimika ka po tata na bino akufaki. Bale bando sunga papa na bango. Mais sur mokola waki bazala ki wapi. Ay finalement il bengaki ayaki siko ayaki oye na matanga tata na eux mais babengani yo quand même est-ce que on raisonne un peu là nana zo mbonga ba locataire le pont za ba mettre bien le pont ça nana za charge ya ba locataire mon tata mon côté bango moko bayebi oh na yebi sur awa mentir c'est mauvais mais le droit de mentir pour salir l'autre existe. Mais les droits de mentir sur l'autre... Non, les droits de mentir sur l'autre existent. Au moment où il y a un motu, il y a un bango. Tant que tu n'y es, il y a aussi un tunier. Ayanolaki. Motu moronde ayanolaki. Dans l'année émission, il y a un malam. Et si quand, yo, tu n'as pas mis tout là. Ndeko wana, il y a un tata nanga. Ayanolaki. Nana yonaki la place naye. Ce qui bozali mayel était beau tout naka. Bato bazali pona ko songa bino. OK, bandeko balande za ibo maître Kaza di Michel ayi ko pesa otobeka ka droit de réponse. Yenge belge mibeko ya Congo. Mo pandi sango soka le makambo yongo banité ndeko ayo kabité. Dans un droit qu'il y a na ngai to makamba lobi contre ngeze malamu te na 48 heures akoya akopesa makanisi na yi. Ndeko na biso ayona maître Michel Kazadi yepe ayo kopesa makanisi ali makamba ndeko oyo Medi Filemon Magi balobi pour la famille eza malamu te buka lupango yango yo bandeko na ngai ngamboko ba fiche parcellaire yango nazomona awa toujours monzeka eyala oyo fiche parcellaire certificat yango maître otali télévision na biso na lingi osangisa pe bana. Nous sommes les Africains. Si la famille est dans les quatre d'arrêter, le lobby de avocat au côté, jugement robima. Filema ke boloko. Lobby robinga ya na ya mami, ba okutana. Yepe ya mami, a refanda bi na za mwana noko na ngai. Nous sommes les Africains. Na roka la place à pas cité. Na ina la place sengo. Nous sommes les Africains maître. Tozali ba ça na boyité évoluer. Na yokinde ko journaliste. Vous allez me penser sango. Tozali ba africain. Mobeko pe lobi boy. On peut déshériter l'enfant. Oui bien go. Oui. C'est moi nazana comportement moko ezali malamu te. Bango bayibi o basali na tata na bango. Tata mwasi na bango azali na posa abongisa pe asangisa bango. Mais bango balakisi bizaleli na bango. Yango tata mwasi na bango atiki
basala oyo balingi bakende komona leki ya tata na bango azali na buku wana batika kombo na ye batika kombo ya Ilela parce que cette fois-ci tokolimbisaka bango te tolimbisi mingi tomoni ke ebandi depuis septembre toyekoyanola na sanza nini na décembre donc tomeli mai moko toyiposa kosanza yango tokomoni mama wana 82 ans motema monene bato bayebi ye aza motema monene oyebi il est là bien aza motema monene mais soko monene ayekoyanola trop c'est trop et on ne va pas lâcher cette fois-ci on ira avec eux jusqu'au bout parce que lingato songa bango lokala bana baboyaki comme bazana koloye swazana poto azotindeka bango on ira jusqu'au bout na poto pe l'état ezalaka na Congo pe l'état ezali et la loi sur le numérique dit que quiconque ko finga batu na nzela ba réseaux sociaux na akosambaka ils imputent méchamment les gens pour les jeter en pâture devant les publics ezali malamuté c'est des imputations dommageables. Mamie elle est là côté Kangote. Mamie elle est très connue. Elle ne peut pas se laisser abaisser à ce niveau-là pour une parcelle à Yolo Iso. Si c'est Yolo Nord. En tout cas, on ne peut pas accepter. C'est depuis décembre, depuis septembre. Trop c'est trop, cette fois-ci on ne va pas lâcher. Ok. Bayebe c'est que le pango na bango ezadi. Bazana droit na le pango na bango. Beaucoup le pango na bango. Ezana komba tata na bango. Ezali na maboko ya Boloa Mirabeau. Leka tata na bango. Bati ya kombo ya mama Boluka. Bati ya kombo ya Ilela. Dans ce moment, bati ya kombo ya Bandeko. Balanda Mirabeau azali na parce que tant ba pesa ki na réunion. Parce que Philemon a constaté. Na réunion il y a 1er novembre 2024. Tango mama Boluka ko bimisaka buku wana ya lopango. Apesi ango na Boloa. Philemon azalaki. Ati ko yoko sawa. Mais tu relandes la bango pona diffamation. Donc buku le pango eza pas Boloa o aza kule na lopango. Et buku le pango na eza na kombo ya tata na bango. Batika kombo ya Ilela. Na ba changer na noter. Yango wana omoni certificat original yango ezali depuis 1994 na bandeko nanga bozolanda ngai dans na ba certificat yango liso likola liso mosusu fiche parcellaire certificat d'enregistrement komba tata na bango papa komba tata na bango monsieur Monjeka Eyala Léon donc eza Kisantu numéro 17 oyo fiche parcellaire bandeko ngai débat na sir bile ba réseaux sociaux bile boko sala des émissions musika ngala ngala kisasa yango ba document oyo sala ke moto as la propriété ya le pango yango maître Michel Kazadi ba document yango to landa ndeko Boloa azakunda na Kisantu numéro 17 donc parallélisme de former des compétences et fonctions individuelles comme il y a de la remeta ke mikanda donc prochainement des refoulements de Komagi de Medi il faut que directement pas de Bolo à tout d'ailleurs yoza moi daté oza papa leki oza ni neveu ni nièce boni oza mikande à papa na biso okoyango nani pe akozwa misolo ngamo lo kitaku de frère ba zo misolo ba locataire wana et donc ba plus de 600-500 $. Là, les gens mis solo. C'est base. Mamie, elle a besoin de $500. Il y a des locataires qui ont $80. Maman, Bolo, on a ma campagne. Il y a des locataires qui ont $2000. $500. Attention que tu as un respect pour la batoute. Cette fois-ci, on ne va pas lâcher. Je te l'ai dit, on ne va pas lâcher. Que M. Mehdi, on va lui faire un procès. Que les autres sachent qu'on va leur faire un procès et ça ne sera pas de la blague. Nous avons toléré depuis le 25 septembre 2024. Nous devons commencer une nouvelle année, mais on ne peut pas salir les gens sur des biens dont ils n'ont même pas besoin. Vous avez pas preuve pour répondre. On a bien aux Africains, au Tali, on a bien aux Singapour, mais trop, c'est trop. Ce que mon n'a étendu, trop, c'est trop. Ok, bandeko bout, c'est maître Michel Kazadi, conseiller, il y a conseil d'Abisso, Mami, il est là. Bonde ezalaka, to sololit, boyoki. Réaction sur la boko d'Abino, tika de kimi à Kolonzambe, et ingela na baboto d'Abisso, nyo surtout. Ane asika, toko tapé, moula moussou asika.
eyingela kimia ya kolonzambe ya tata nzambe mokeli eyingela na bote na bino nyonso tu tukute mokoma lobi